kolala kolamuka eza abitidité soki olala ki olamuki nzamba la musi opese merci komisa ine tula ipoza nzambe malamu aza mobate ni motombo imonetoli apesi ope manofele anetoli asanzoli nzambe wana yende mozalisa likolo na nse yende mobateli yende Adonai ye pe azaka El Shaddai azali nzambe akela mokili po te moto nyonso tu a se retrouver po te moto nyonso tu a vivre na kimia po ete moto nyonso tu ayoka liloba pe mokolo na suka akosala moko na moko examen atala nani oyo ayebi tina bakelaki ye soko ye na mokili ifo koyeba bakela yo mpona nini. Na Jean 15 Bible zo ba nzete nyonso bana na 1 tina 4 5 Jean 15 bana na 1 tina 5 kolo zo ba ye azali sep tata na ye aza moloni nzete nyonso tu oyo elonami ezoporte ba fruit te nzambe okatamo c'est-à-dire nzambe akela mutu na mutu mpona tina nzambe akela biso na ba nombre d'années auto olekisa na se ya mokili awa eza na likambo moko nzambe azoluka epa na yo na nga ezali to se qualifier po tokota lola yango wana na Matthieu 7 alobi cherchez d'abord le royaume des cieux le reste vous sera donné nzambe leka atindaka biso na se atindaka biso lokola na épreuve yango yali oluka nzela parce que na mokili atie banzela mibale atie nzela ya solo na lokuta atie nzambe eza satan yo mto opona nzambe a démocrate azotika yo moko opona mais na suka ayaka lokola juge koyeba osalaki nini na 60 ans ovivai na sa mabele na 100 ans ovivai na sa mabele na 40 ans na 30 ans na 20 ans mutu rendre compte na sa mokili asala nini. Alors avant tokota na exhortation na biso atonga lelo na kolinga tokumisa nzambe parce que na yebisaka bato soki olali olamuki na ntongo kolala kolamuka eza bitidi te kumisa nzambe netola ye soki oza na maloba te yembela ye nazali na Yesu nazali na Yesu naza na Yesu na motemo ya ngai nasimbaki elamba na ye o Yesu abikisi ngai na pasi biso tozali na Yesu yo pe nanga toyema tozali na Yesu yo nanga tozali na Yesu yo zotala tozali na Yesu na motemo ya biso tosimbaki elamba na ye o Yesu abikisi biso na pasi bazali na Yesu baza na Yesu na motemo ya bango solo basimbaki elamba na ye o Yesu abikisi bango na pasi solo libanga nanga ya sika ezali na kombo ya Yesu Masiya ezali na elembo ya molimo na ye o nakobwaka yango te mama libanga nanga ya sika solo ezali na kombo ya Yesu Masiya ezali na elembo ya molimo na ye solo nakobwaka yango te. Aksanti sana Bwana, aksanti sana, oh aksanti sana Bwana, aksanti sana. Matondo mingi Yeswe, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi. Bwasakidila mfumwe, twasakidila mfumu Yesu mwata, twasakidila. Aksanti sana Bwana, aksanti sana,
Aksanti sana Bwana, oh, aksanti santa. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. To kumisio, to netolio, to sanzolio. Ozali Adonai, Ozali El Shaddai, Ozali Narcisse de Saran, Ozali Cèdre de Liban, Ozali Nzambe Malam, Ozali Nzambe Nabomoy, Mozali Salikolo Nanse, to Guma Melio, to Yembelio, to Netolio, to Fuka Melio, to Pesio Merci, Ono, to Honoreyo, to Netolio, to Sanzolio, pour Ozali Nzambe Malam, Ozali Mobate Limotomboli, Amen. Boni Misana, Inga ina kota en anglais, pourtant émission Ezana Lingala. C'est la réalité. Il y a Kovana na Mboka Bapaya. Alors, actualité, ezaka na makamozole na Congo, batu ba bening ebele, batu ba sali ba commentaire, batu ba leli, batu ba bi pasteur kotika biso te sunga biso. Un serviteur de Dieu faut traiter ba dossier nyonso, dossier à molimo, dossier à nzoto, dossier actualité, dossier nyonso. Vous allez bon en direct à Sentinelle TV, vous allez en direct à Sofkins TV na Canada, parce que la émission na bisope et kuna live. Bisot vous allez basé na England, na mboka ya Queen. Alors mboka ba Prince Charles, mboka ba Prince William, bisot ba sujet na bango, mais bisot za sko ba représentant Nzambe na kati ya mboko pe na diaspora. Alors, message à l'élo, naïe websa bato nyon surtout oyo balingaka musique. Awa nazo la musique nyonso, musique ya mokili, musique ya Nzambe. Makamu nyon surtout ezoleka na environnement na biso, na communauté na biso, actualité ezali po ebenda biso matoi. Nkolo Yesu alobi, venez chez moi vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Nasali émission na maana motema, na koyoka ba pele ya bato, na komutanga ba commentaire ya bato, parce que na communique na peuple. Bon on a bien beaucoup dans la site nanga, bato ba finganga etikalaka bongo. Bato ba encourageanga ezapeka bongo. Naza démocrate. Naza nationaliste, na ndimaka ba reproche, ba conseil, na bensilt. Ce qu'on dit commentaire non effacé, c'est que na moni oza na tina to communiquer na yote. So na moni vuma ko za na tina moi do, so na moni vuma ko za posséder, ma mtu na oloba ego changer yote na longoli yomba mo. Mais ba oyo mususu ba finganga, ba omona ba makamna bango za na kati po tozo solola. Et ça dit, un bon leader a communiqué à un peuple. Donc, un leader a solo, bon, on a dit au solo là, au commune, à zone ici, au finina, ce qu'on finit ma case, na kabio, na satan, na pose droit nanga, ce qui, na moni, on a un ingir moko, au toucher Saint-Esprit, c'est normal, même un colo yesu, a fina qui est, ils ont un moussou, ce qu'on finit à non, on a équipé au thé, parce que ils ont des mois, tant on n'y ko sale l'anzambe, batu baro, pesa okaka, maboko te ki ba betelo maboko ba boa ko pe ba fimbu ba boa ko kotina nzube ba ko betalo chicote ezali par ya mapamboli kolo azolo ba boya epa nanga bino nyonso boza fatigué na kopesa bino repos liwa ya ndeko na biso zobozi epesi bato ebele matière à réflexion pe na landi ba commentaire à bato ba nusu ba benginga na kanisi ba émission nyonso to zobozi asalaki zobozi tolobaki yango bien ye na ndeko na biso selozino bazaki baza bato oyo zobozi po aza soute oyo soki ba komisi ba évangéliste parce que Jésus a lobi azana posa ba ta vérité ba inga baza ba ta vérité zobozi makamutu alobi avant kufa azaki na kanda mutute zobozi aye koloba pona nini zobozi abimi leo 4 koraman abeti danseuse nde zobozi aye kosa réaction avant wana boyoka makamuna ete c'est-à-dire amonaki trop c'est trop et puis zobozi alobi
vieux 4 à Koraman et trali 4 ans kufa. C'est-à-dire Zobozi ayebi ba pacte oyo wankovia mutu felo asinya ayebi yango. Zobozi alobi akoyaka ka kin jour Kofi akokufa. Alors Zobozi nde akufi avant to ebite sikoyo soki ebembene yo ke de kin to ba okunda na Angola to ebite wana organisateur te. Mais Zobozi na ba masolo na ye alobi yango bien Kofi abima na ba danseur nyonso ba chanteur nyonso na ba danseuse. Sikoyo awa eloko na sali vidéo oyo parce que molimo na nzambe na kati na ngelo yipsinga na sala bino appel kobana na Kofi. Kofi déjà na lobelaki aye tango azwaka Cindy azali mwana azo samba na l'église nanga. Première accrochage ozoi na Kofi ali pona lobaki Cindy azonga na l'église. Na 2008 na télévision na Congo na sala d'émission Kofi alobi po Cindy azonga na mema Jaguar na ya poto 10 jours na tie Jaguar na mai ekita na Kena TV na RTNC Kofi akozwa Jaguar Cindy azonga lelo Cindy akomandoki bakoma koloka ensemble. Kofi a BBC bana bibali bele bana basebele liwa ya papa Wemba le batieli poison. Kofi a négocié na Côte d'Ivoire et les cas parier bato bele ba masolo wana. Alors na lingite ko yako tobola pota tout et tout awa siko na ye lokola mosali na nzambe koyebsa na Kofi musicien nyonso tu ayemba e pa Kofi abine pa Kofi na bato yo Kofi aboka na album. Yesu alobi boyi epa na nga boya na mikumba na bino na opesa bino repos. Na Ephésiens 6 banana 12 te na se balobi tozo lutter contre bas esprits mauvais ba prince des ténèbres baza ba méchant bozongela ba dénonciation nyonso tu azobozi alakisi bino qui est Kofi, qui est Kwatra Koraman, qui sini na simbate, magie na salakate. A BBC bate belé surtout Fabrigas. Fabrigas siko akomo ki me pa wera, po ayebi ke wera pe sous za grand maître. Po makambo oyo ba bebani kuna e pa Kwatra Koraman, azo nukasiko yo supporto parapluie e pa wera. Nazo yebisa o Fabrigas. Nazo yebisa bino nyonso ba faire bato tout boleka kuna ba fali. Umbrella, oh, anglais, umbrella, parapluie, c'est Jésus-Christ. Bafi tout babimana Kofi. Ngai, étant que pasteur, nazo ba témoignage, lelo sous naouto soit témoignage à Ndekomo en États-Unis, à Benga lelo, comme on est véron. Avec l'inga masolo, il y a lekina moi ça copine passagère à Kofi, ne Kofi à Bebisai. Pendenge lekina na kima délivrance. Na sala délivrance, ba fille est belé, bazako ka musique à Kofi. Kofi a koti bango loko la femme de loko la mari de nuit a bebi sa vie na bango ba danseuse na solana ba danseuse tout ba danseuse e belé oyo tant na ki président d'honneur à Victor Apé président El Paris boyebi ba masolo to zana ba to tika na ba relation malgré na koma pasteur na solola na bango ba musicien otu Zobozi atanga ki kombo na ata o tie tembe yo moko na sa mote moyebi ngonga ngoyo boluka Yesu bomi pese pa na ye po ba pacte bo signa ba semence atela bino na ba couplement na mbongo ne bolia na ndaku ne bolala biloko ne bosimba akanga ba vi na bino a bloka ba vi na bino ezala ba misusu okendaka ka concert a Pamba ya Bercy ya wapi o ya quartier la Tebeta ozana kati ba Aminata wana nyos bazana kati bayemba bino onga président quartier la Tebona bozana kati ngonga ngoyo nalobi te bo benganga nalobi te bo ya na église onga nazo kamba ba pasteur ba koma ebele chaque balabala okuta na 15 50 pasteur mais chance no ezali okuta na malamu boluka ba pasteur Yesu alobi boya na mikumba na bino na opesa bino repos ezala ye moko Kofi na yebisi yo okenda ko lele pa pasteur Soni po aza master na yo otala proverbe Didier Fo aza petit na uta l'église na yo ta ba mazo sa pasteur Soni abenga nga bi doser Kofi aza master na isala nga nkele pasteur Soni aza master Kofi
donc naye comprendre sikoyo ba j'ai en ndenge ya laka donc Kofi pe apesa ba plein pas ba pasteur rebelle asa père spirituel ba pasteur rebelle ba pasteur rebelle bo mona ba sa ba plein wana ba daye bo mona ngo ba Denis Lesi ba Marie Missa bazaki belé ba Kofi. Alors nazo beta c'était que Saint-Esprit tininga na yebisa bino que boyande pa Yesu akopesa bino repos. Jara ba catégorie ya bato nyonso. Ozaki makambo ya Kofi. Bayemba on album ya Kofi. Bolatane lamba na Kofi. Oyiba ye, osale pa na ye, oyembe pa na ye, okota concert na ye, osomba album na ye. Mutu wana aza très méchant, aza esprit mabe koleka kabila. Ngam nazo yebisa bino. Kala meme awa avant les 19 abimi po apekisa ba congolais babima. Donc azo kote la mastane kabila. Et même les rabeta qui fi wana danseuse ezaki po a détourner votre masolo, ba beta masolo ti sécurité ba beta masolo. C'est-à-dire aza membre ya kabili. Bible lobi, Yesu lobi, boye pananga, bino nyonso boza fatigué, na kopesa bino repos. Et dans Luc 4, dans 16 et 18, Yesu a continué l'église à l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour délivrer les captifs. Situation aux les garango, au monara kofi na butu, au lota kaye le kola mobile ya butu mari de nuit. À côté on anzela na musique, nanzela na concert, na kola nanzela na CD, nanzela na ko sangana nzoto boy, alinga kayo ndeko nanga ozana nganga mususu te ezali kaka Yesu mutako délivrer. Tala zobozi azaki jeune élégant azaki koloba azaki na nyonso kokufa na eza par hasard te kokufa na eza accident te kokufa na ezali te o ba maikari bato babomi non kokufa na ye ezali lié na ba ba révélation sala ndenge a dénonçant makambo surtout oyo kwata koraman asala groupe wana ba fille na ba garçon yango fallait ba bete kake ba tindike comme yazaki na vie à prière te comme yazaki na kisi ya muke yango ba tindike bongo foudroyer ezali message wanko via Kofi apesi na batu nyonso tout oyo ba yebi ba solo na ye o bali ba bimisa vérité ba kanga munoko ezali message apesi na bana basi nyonso tout oyo ba yebi mabena sala ba msu ba témoigner bani bana basi oyo fi o ba témoigner ki na zobozi kende ko luka un pasteur première émission ko sala ki na zobozi o bo dénoncer ko zaki danser zaina kende ko bata man église kota jeûne prière aza le tout puissanté mazali ndoki aza mutabisala mabe aza nganga ali mutu oyo apesi bonganga na bato ebele ali mutu oyo mama na ye ainitié na makambo ebele ye moko alobi tozozika mo tozopela tozozika te apona lifelo amutema mabe abisonga mbeli ese oyebi songa mbeli eza liwa songa mbeli soki etubi yo partout place nyonso songa mbeli etuba yo obima makilo okufa mutu amipesi kombo songa mbeli mutu botala mandefu ndenge atika abimi vimaki ndoki ndemo nyonso to emonani abimaka na basi ya bandeko na ye nyonso abimaka na mère na ye na bana na ye akoyokela bino mawa te donc aza mutu amisala mabe na kati ya communauté et abandi kofrappe parce que contrat ne komi na suka zobozi azalaki clair alobi vi akomi penda liwa esengeli boyeba papa wemba akufi ye ayebi masolo ya papa wemba yango moni botala bie bato tu bakufa na Congo bamusicien amonana ataki na otala ebembe te aya na après c'est-à-dire eza mutu oyo asimbi bakisi ya minene parce que aza na voix oyo akozala meilleur musicien te pour le moment ndenge bino bozokanisaka azalaka chef ya bamusicien mpe nayebisa bino ke azali patron mpe président bamusicien te pour un PD akozala patron ya musique congolaise te alors ndeko nanga bokeba boluka nzambe oyo eza esprit ya nzambe mutu ozoba na bana na ye petit déjeuner toyaka koyebisa bino makambo molimo actualité mpe ba révélation oyebi oyokaka misiki wana oyebi olingaka ba CD wana tolobaki bopasola ba CD wana na mindele bakomaki kopasola ba CD mais ezaka bato mosusu bapasolaki bazongisi
liwa azobozi eza message ya monene na bato ya molimo bato baza spirituel, c'est-à-dire ce monsieur a frappé pour faire taire les autres. Mais dossier ya Paris ezozela ye place à viola ba mineur so ameko tia makolo ba okangai et contrat na ye komi na suka mutu tout ce contrat na ye komi na suka asalaka tout a renouveler abano kolekisa tout et tout zobo aussi tellement azaki na esprit te azaki mutu a molimo te azalaki na nzambe te azalaki na kisi ya muke tala ndenge akei ndenge ake wana ake directement na lifelo bien que lifelo na efongwama te ba sacrifier ye. Oh, azana ba famille, azana ba parents, azali aki bongo peut-être na ba vision minene, lobi ba kosa ma minene na vie na ye, mais vie na ye e comme mukuse likola ba relation. Awa nazo no benda bana basi mibali matoi. Vie e comme il passe, certes. Congo ils ont passé ba moment les plus difficiles de l'existence à Congo. Peu to komi na bout du tunnel. Boyebi moi si nous surtout soit komi na 9 mois zemi, ce qui a komi pembe na robota ayoka ka passe pour komi pembe na bimsa moi après on sepela. Ndenge mo na Congo depuis occupation sali 20 ans, ce que to komi na bout ya tunnel to benga na occupation. Ba soldats nyo surtout bozomona ba Rwandais, ba Somaliens, ya ba Soudanais, ya ba Ougandais o ba na Congo, bo banga na bino lokote. Toko niata bango bakotumba malokola lisolo banyangala kata ndenge papa na biso kisa personname papa wendo ayembaka banyangala kata bakateli biso mai likola banyangala kata tozangi courant tozangi mai boyebi ndenge ni batretaka banyangala kata bana kimi. Alors nazo benda bino matoi nde bangle baloba I beg you my brothers and sisters ngonga ngoyo you must repent. Bo se repentir. Et ça la yemo kwa d'accord aman. Nzamba lingio. Bas pacte signé na diable. Onima o kenali felo. Ogo changer ngo. Kaka na koyamba Yesu. Pe o changer o kesu li felo te o kenalola. Master no muka motema mabe ya muyibi na kwa bazaki 3. Yesu brigand moko na droite, brigand musu na gauche. Mais moko 2 minutes avant Koufa a reconnaître il m'a benaye a ebisi Yesu yo zanzambe limisa masumu nanga na ina za pembeni na paradis muibi wana kende église te muibi wana genate muibi wana sala genete apesa mabonza te apesa dimite kaka na ko reconnaître ka sala ki m'a bena osenga pardon nzamba fungola kilona ndenge moko na bino nyonso ba musicien o boyebi ke Kofi abimana bino bana mibali mais yaza muninga na bino mbala abimana bino bino bana basi ba danseuse pour na passe pour na nini bo mikabaki bokoma ibasi na ye bozali ko sangana na elima o azaka na bilima elima o azaka na bilima so ko sangana na ye vi na yo ebebi lelo mingi bazana bandaka mabala bazana banani na ba mibali o babala bango bo mitia na kati ba problème na bino na bana bobota boluka délivrance boke na l'église à pembeni parce que bobota ba esprit zobozi alobi mutu wana za esprit o abotama na kati ya mama babe ngamo ba esprit humain mara mwana na lobaka eza solo il y a des esprits humains o ba utaka na mai ba yebo botama na kati ya nzoto wa mutu esprit humain net ba Goliath talaka batu mususu mona elateli na ye elobeli na ye tambole o mona kaza esprit humain démon vraiment na kati ya mutu neti mutu na bino oyo alekaka na TV changu botala e face na ye bo mona face de lokola Joe Dalton boyebi Joe Dalton wazaka na nini dessin animé likiliki esprit humain na kati nga moko nazali likiliki ye Joe Dalton na breaking news ekoyande na ko expliquer bino Joe Dalton musani zani ede bo benga mukolo TV chaîne changu abo benga Joe Dalton parce que bazana ba face à ba démon baza ba esprit mabe ba yaka kaka po na kolalisa population bazo kumisa occupation ndeko nanga kolala kolamukeza bitidité émission na sali et ali pona ko éveiller bino et ali pona kolobela bino parce que
nzambe akoko bimisa zobo zika rappo ya kosekisa tout et puis akufa non nzambe na likambo